après Nathalie nalobi bona banda Nathalie il y a eu des icônes oyo soki lelo totangi kompo na bango mutu nyoso mon enfance na ye na ba élément émission nanga il y a eu émission moko po na papa Doudou, émission pour na papa sans souci, émission pour na ya dadi obonyo so bakufa batika biso paix à leurs âmes. Alors quand on a fait l'émission après eux, c'était juste pour réveiller mémoire Yabatou. Qu'on a eu quelqu'un, on a eu une icône, on a eu tel, Oyo Asala a défendu un drapeau, Oyo n'a pas œuvre naïe, a fait sa conseil, Oyo a quelque chose à oublier facilement. Dès dans l'émission après eux. Voilà. Dans l'émission après eux, je me suis dit, na yamba ba famille, ba proche. Basi mibali yaba obatika biso ba parents proches yaba obatika biso. Alors il s'est fait que je me suis lancée et pas ba veuve. Je me suis lancée et pas ba veuve. Na yambi ba veuve yaba papa na biso. Mais je dirais vraiment pas que ba papa na biso parce que pas nanga voir ba tuana nyonso baza vraiment ba koko nanga. Po ba président nanga ba binga ba papa. C'est-à-dire que baza ba koko nanga. Alors na s'est lancé et pas na bango. Comme Pengai n'a pas œuvre nanga, na salaka, naza engagé avec les orphelins, na salaka, na kenda kutala ba orphelin, na kenda kutala ba veuve, na biso, il y a émission après eux, bazwa qui quand même mutoko kai na kokanisa bango, toko sunga bango que je remercie d'ailleurs na kombo ya maman Mélanie Pakou. Maman Mélanie Pakou, que je remercie vraiment parce que à la émission après eux, en tout cas, à qui passe, étant veuve aussi, à l'obité, il faut na sungape bandekonanga ba veuve. Peut-être après nos maris, ils ont la réalité, mususu tone, ils ont la maka mususu o ba veuve ba vivaka. Na famille peut-être yamibali o batika bango, peut-être na société, na misala oyo ba veuve ba bandai ko sala. Bon, je ne sais pas trop parce que je suis pas veuve d'ailleurs. Alors, maman Mélanie Pakou, à Kanisa qui quand même n'a pas veuve, n'a PC Penza, merci parce que à telle émission à l'obité n'a Kanisa pas veuve. Je pense que Elo Korek Sangisi Biso Lelo, Ezali concernant l'histoire de maman Mélanie, tant qu'on attend comment maman Mélanie, nous tenions à comprendre de quoi Tosangani peut-être pour Narologa. Mes chers, je ne suis pas là pour me défendre. Je ne suis pas là pour me justifier, mais je suis juste pour éclaircir ma cambo et vous relater peut-être comment est-ce que ça s'est passé ma cambo et les cas avec maman Mélanie. Na sali émission après eux ils ont les cas et comment qui na mois d'octobre je crois nous avons eu contact avec maman Mélanie. Tellement que Nazoraba appelle Ebele, tellement que Nazoraba contact Ebele et Abato Balobareke Bakosunga. Je ne sais pas ce qui n'a pas eu négligence, ce qui vraiment est négligence pour Limbisanga. Deux fois, ils ont un numéro Moussou na j'enregistre pas. Parce que ils ont un moutoumso au Bengayo, Boyazong il sauté. Moutoumso aébissé au coquette, peut-être na minute où on a zaki touché, na elo comme on aébissé au cœur. Coquette n'a besoin de sunga et après. Il y a eu maman Mélanie Pakou qui m'a appelé. Ah, Yebisinga Lobby Coquette, moi je suis veuve. Naza veuve, j'ai 54 ans. Naza là-bas na 9. Naza là-bas na 9, mobile inanga. Atikanga, en tout cas, na lundi, ba numéro ya ba veuve nyonso. Et ça dit que, na yo qui passe, comment est-ce que, comment na bande konanga ba veuve, ndenge bazo vivre, misusu façon kenda koluke la bango. En tout cas, je vais faire un geste. Réponse comme toujours, ah maman, parce que le veuve, on dit que nous sommes les dieux des orphelins et des veuves, le mari des veuves. Yo comme étant veuve, so kansel bandekono et bimaloko la bozabinyo sonda kumoko mais yo o kansole sabaninga na mususu. Papa ozanga te obetelo maboko. Alors, na si contact na maman Mélanie. Maman Mélanie a benga kinga lisusu te. Na continuer makambo nanga, et ko sala que na mois de novembre
naye kozwa appel ya Belinda Kandi Bellevue. Nazui appel à soeur nanga Bellevue. Bellevue me dira lobi makoko eza na maman moko boye azobenga yo. Il a fallu oke kozwa bakoli déjà ekomaki. Maman wana lobi que bakoli akotisaki 2 cartons ya minene. Même si Bellevue. En tout cas nazoyeba lisute parce que après ça il y a eu émission Moussuna Sala qui y a eu d'autres mamans bazala qui soutenu parce que perda qui fille na bango artiste. Il y a eu batu on a contacté. Alors sololi na batu mususu balingaki ko aider bango na sali œuvre. Alors nazoyeba nanga lisusu te na essayer zape na batu belé bazo contacter nga. En tout cas je m'en rappelle plus. Bellevue ebisinga lobité collier c'est yaki mama. Sauf que la dame a dit comme yo ozozwa matin na appel ngala ke ko récupérer bakoli. J'ai dit à la dame non, au moni eza musala bosala ki na coquette, bo travailler na coquette, eza entente yo na coquette. Ngala coquette zongo te coquette c'est ma soeur, après eux émission na ye, faut travailler makambo émission na ye. Alors c'est fait que nga lobi non. Kandi ngana emi nga makambo te nazo yebate la dame doit me contacter. Après maman Mélanie bandi ko benganga ndenge na yoki que maman Mélanie a benginga trop. Il y a eu assez que maman Mélanie a benginga lisusu azwakanga lisusu abisinga coquette biloko si ekomaki et tout wana ezaki vers fin novembre. En tout cas pour être vraiment franche na bande ko koma ici ka biloko ezaki te. Na bande ko koma te. J'avais vraiment pas de temps. À part que vraiment n'a pas de temps, n'a rien à kilo moko boye. Na yebité ce que l'ingaro lobanini, je me disais et puis tellement que aloba nanga so komika ko lobi de la part de maman Mélanie. Non komaka dans le de la part de maman Mélanie ndengeni. Du coup n'a rien à moi kilo et tellement que j'étais trop occupée, na la dit makambo nanga na keda sali makambo nanga et tout. Kilo wana roza ba carton maman Mélanie abenga ki sous Bellevue. Coquette azoke kozwaka biloko te et tout. Et au sala que Bellevue dit bon maman problème ezate comme on lobi biloko ezali tu confirmes que ça et que ça musika ngai na kende na zwango na yanango. Bellevue a disposé voiture na ye a disposé chauffeur na ye qui a zui biloko baye na biloko ti na bureau ya Bellevue TV. Il y aura Bellevue qui va m'appeler pour me dire que ma coco biloko est commis. Bellevue c'est vrai carton ezala qui est OK. D'accord. Les cas où il biloko Naleki n'ayez pas Bellevue na bureau, il a fallu nazwa biloko outil 2 cartons. Carton moko bakomi pour le veuve et les orphelins. Baché entre parenthèses bakomi colis pour le veuve des artistes. Carton sous bakomi pour tous. Na moni ba carton. C'est ça, c'est vrai. Et puis si Bellevue a dit ok d'accord dans ces cas tout ça la ndeni to benga la dame Bellevue a singa bino makokonga la za numéro nae on peut l'appeler na bengi allô maman maman Mélanie c'est coquette coquette nazo benga ko tunga en tout cas maman Mélanie na yebité mais nazo mona nanga ba appel te nazo mona ba appel mais na yebité ceux qui au numéro na tout naturel pour enregistrer ba numéro te et on sait la que na yebisi maman na moni carton awa eza 2 moko pour tous, moko pour le veuve et les orphelins. Mais bah entre parenthèses bah lobby veuve comédien. Aïe singa lobby oui. Entre parenthèses na wana nde ba komi veuve comédien ezali juste pour na ba veuve dans les cartons. Coquette panza carton wana. Coquette panza carton wana. Coquette panza carton. Biloko eza en vrac na ba sachet na kai eza pona mwasi ya monweri. Ce que moni ba komi pululu eza pona mwasi ya pululu. Ce que moni OK alobi zwango tiango mupandi. Oyo etikali en vrac tale loko eza na kati opona. Oyo sepelisi ozui le reste kende kopesa ba orphelin mususu. Oyo etikali na carton en vrac pona oyo sepelisi aux huiles. Le reste pesa
ba orphelin moussousou na ba veuve moussousou. Je me suis dit maman est tombée bien parce que ngala kendara kotala ba orphelin nanga na ba veuve nanga. Alors le 31 décembre nous avons un rendez-vous dans l'orphelinat au Nazaka membre pour que nous tika biloko isinga ça tombe bien. Chaque colis peut ça veuve na veuve colis c'est non combo nae. OK maman c'est bon. Mais na kati ya carton na yopé Bellevue soka ko sepela ko ya rozwelo ko aye azui. Na carton mususu wana na tche pour tous eza artistes nyonso a sepela aye azui eloko. Les noms n'étaient pas cités et pananga. Alors je me suis dit OK maman problème ezate to sala ndenge au lobby. Il s'est fait que maman Mélanie na zui carton na ke na carton. Tant maman Mélanie to solo ni ne maman carton na bureau ngabi bon maman na filmé carton quand même. Na filmé carton et tout. Non, il y a pas de problème ma fille qu'on filmer carton té. Nabi OK d'accord, problème ezate. Maman tant na zo kabola, je peux filmer na ko kanga photo et tout. Abi non, problème ezala ngote coquette na sina sali musala nanga, c'est bon le reste est ça là. OK, merci maman. Merci beaucoup et Sili. Na ke na carton. Vous signalant d'ailleurs que après eux et émission Oyo, je me suis dit que nanga comme étant moana Oyo naza richissime te peut-être Oyo naza nango ebelete mais comme étant moana moi mukie nazozwa na koki kokende kolia na ba maman Oyo ba papa nanga batika. Alors tant nazo ça l'émission après eux na lukaka kozala na moi quelque chose na koki ko servir ba maman nanga comme passage et puis na musala nanga na sa okuta na ba veuve na ba orphelin na ko servir ba maman nanga veuve. Alors na zui ba carton na bandi ko séparer biloko na zui chaque colis il y a chaque veuve na tché à part comme maman lobaki na zui bilamba na kati ya bilamba en vrac. Et ça dit que na sepeli na oyo nga na monaki oyo sepeli ça qui nga parmi bilambo nga na monaki na moni une robe rouge, une robe chemise et à rouge, j'ai vu aussi une robe chemise neto bengango orange. Et ça marqué VL. Non, c'est pas du Valentino mais ça VL. A commis very love je crois, very luck. Un truc du genre. A commis en bongo alors na bilo commis balenga ko sepela nango na misu nanga parmi tant d'autres ezaki wana na zui yango après eux eza musala nanga je peux pas mélanger musala nanga na ndaku na vandi na panzi carton na ndaku nanga te parce que na ko panza na ndaku nanga te panzi carton na kasavubu na bengi maman na panzi carton na travailler en tout cas na longoli biloko ya ba maman nyonso bilamba o etikali maman na bilamba en vrai ko loba na pona na poni na moni robe chemise moko ya orange na robe moko rouge en tout cas biloko na poni ya bwana mais que parmi biso il y a tant d'autres qui sont des artistes les lots vanda ba bengi 1 kilo mo eza awa 10 kilo mo eza awa ou en tant que bato ndenge toza boy soki ba offrir yo cadeau en tout cas au lingo la kisa mutu wana que cadeau non a considéré yango. C'est ce que je fais. Maman Mélanie Tindelingue Lamba, na Rosue Lamba na lati, je vais me présenter pour maman moi nananga à considérer l'eau que maman a payé. C'est ce qui s'est passé avec moi. Donc na Rosue Lamba na lati, na sali nango tournage. Et les autres acteurs, to yebi makamni les kaka. Les lots na mon nabiso, ceux qui ont Lamba en tout cas, un peu pour apparaître, ils aura difficile. Ils aura vraiment difficile. Yebisanga lelo elamba mo côté lio ya sika au vandi ozo tala ngo pendant 5 jours pendant que bazo bingo tournage à chaque jour soko la tangote bonanga na moni mama kanisi mwana ye abaki selingai eloko moko ya plus la kati ya bilamba nanga oui na lataki na lati vraiment en tout cas na lobi maman fa mona ndenge mwana ko saper capacité à maman mes chers batala rangote. Maman soit capable de payer ça yo li patali pani à 100 francs liango. J'avais pas besoin nazana mona maman pesinge lamba ya 5 euros. Ah
il y a en France. Pour y a payé 1000 euros. Pour ce maman, il y a 5 euros. Je me suis dit, mon maman payé bilamba. Je suis lamba, na lati. Nebi que soit na leki na tournage, maman aussi peut la oloba. Moi, na lati lamba, maman payé ça qui est. Voilà, c'est tout ce que je fais. Après, il a fallu que il a fallu que na kabola biloko ya ba veuve. Na ye kozwa carton, appel ya carton ezwa kinga et pas ndeko na ngai ezwa kinga na novembre. Nazo na ye kozwa carton na mois de décembre. C'était vers la fin. Mois de décembre vers la fin, on est tous comédiens. Bon, on n'est pas tous comédiens, mais bah comédiens bazawa. Ou bien tous abisos sur tout ça la musala. Na ba festivité, sur rosa patron na yo moko tu te dis na mi pesi repos. Sur rosa la pas mutu ba pesa yo repos. Je me suis dit bon, nazo un peu de repos, je vais répondre na début de l'année. Dans une activité mon corps remettre pardon na orphelinat et puis ko komo na ba veuve mususu. Na kaboli biloko tangu na fongoli carton na moni biloko mutu na mutu na mutu na bengi ba veuve maman nanga allo ba maman eza na maman moko akanisi bino azande ko na bino veuve akanisi bino atindeli bino koli eza na maboko nanga boza na paquet mutu na mutu na paquet na e awa baza ba maman nanga na sala na bango émission après eux mais nakutana na bango hors caméra. Na sala na bango émission après et il y a d'autres na benga bango mes copines. Na sala na bango émission après eux mais il y a d'autres na solo la kana bango. Ils ont entre moi na ba maman na ye. Alors na bengi bango, je me suis dit bon. Et koza kitoko ponanga carton na komi après Noël. Na zui carton après Noël et comme déjà bande kalamination après Noël. Na lobi rozala kitoko ponanga na va na ba maman na qu'on se retrouve encore. Tout ça la net échange de vœux et puis na remettre bango ba kolina bango maman Mélanie tindaki wana ezalaki lokola pour nanga na monyango échange de vœux et puis fêter avec ba maman nouvelle année et puis voilà dès que na sala na bango to kokutana na kuzu ba biloko mo bon alors na benga ba maman tango idée on est na bengi maman Mélanie na isinga lobi maman na ketala ba orphelin nanga na fête de l'année Nathalie ba veuve nanga. Alors, on a sepeli ba veuve nanga ya après eux ba veuve ya ba artiste na vandana bango tout ça la échange de vœux. Je veux en profiter comme ayé na compte ya après eux. Je vais en profiter. Je vais en profiter pour na chaîne YouTube comme payer na compte après eux et Rosala bien, ok, na contre après eux, partenaire, moi, mon ami a servi ma maman, tout fêter ensemble, tout côté sur la chaîne YouTube. Ah, ma fille, c'est une bonne idée. Ok, maman, au voter, au adopter, ok, c'est bon. Je vais les faire comme ça. Il s'est fait que le 5, je devais reprendre mes activités. Mais le 5 janvier. Mais les veuves étaient déjà au courant que Coquette vraiment a la colline à Bissou. Parce que na bengaki ba veuve. Elles étaient au courant que Coquette vraiment a la colline à Bissou. Alors, il s'est fait qu'il y a eu empêchement parce que l'état de santé n'a vraiment qui bien été. Les lots n'a qui bomoto na Bissou ndenge tozala na Bissou. A to sali moi fièvre moi lobité. Comme moi nzoto ya makasi na ki na tournage. Ato sali moi fièvre moi lobité na meli na ngelo mo iko kitsanga fièvre na keboye na saliboye. C'est ce que je fais. Alors je me suis dit makasi ezana na meka na ki j'ai répondu na activité ya ba orphelin, il y a d'autres veuves et puis voilà na bengi ba veuve mususu. Il s'est fait que le 5 j'ai repris ma kamususu nazaki nango tant penza et pesa ki ngate et permettant qui vraiment que na remettre ba veuve biloro na bango. Alors na bengi ba veuve. J'ai commencé d'abord par appeler maman Mélanie. Allô maman, j'ai repris mes activités. Allô maman, tozana makambo bela ko sala en tout cas, j'ai compris que ko benga ba veuve lisusu to kuta na ko rassembler bango le 5
et permettre nga sous vraiment te faute de moyens aussi parce que na komaki déjà na robimisa bimisa moins ebelé par rapport à santé nanga o ebanda ko déranger nga déjà depuis mois de décembre na début alors na lobi maman na koluka moyen moko Koli et atteindre ma veuve. Ça l'assure que Koli est atteindre ma veuve. Mais de là, on a bimisa lisusu na banana bango tout ça neti moi fait moukier et si ma lisusu te ça va plus permettre. Maman lobi nanga OK d'accord, on contacter ma veuve oui, na contacter bango. J'ai commencé par contacter ma maman Mado. Maman Mado Mandolina n'a pas dit par contacter maman Mado. Tu vois les colis que je devais vous remettre, il fallait na salamo et le remonto kutanato sangana mais moyen ezali sous-souté alors na kosala makasi et ko atteindre bino kaka mikolo yo. Nazo ce qui sabango kutunga bi bolati te na Noël et colis et na récupérer colis après Noël. Bolati te na bonani ato aussi ça nyose les 5. Mais du moins vous avez na bilamba olata atika batu. To se débrouiller pour to lata ko ke to za bongo po nini après bengi tenga bino boza calme. To sangana les 5. Et occasion et ça là qui que to kuta na sous-souté vu moi empêchement na robenga bango na bi maman nazaki empêché en tout cas maman Mado je vais vous rappeler tantôt pour mutu na mutu mais quand même ko zwa koli na ye oyo batindela ki na bengi ba maman et rosala que après ça alobaki na ba veuve j'ai appelé maman Yvette qui est la veuve à papa Mundoiri. J'ai appelé maman Da Silva qui est la veuve à papa Lisala Ngomba. Na bengi bango, na bengi maman Mandolina, na bengi en tout cas le veuve. J'ai appelé maman Charlie qui est la veuve à papa chef. Malgré que Zobango, ezaki moi pas si y a maman Charlie, maman Rose, la veuve à papa Doudou, que Zobango ezaki vraiment pas si. Mais na bengi bango, na saki fort na zui bango nga lobby, na koya kotika. J'ai appelé maman Yvette na lobby yoza moi musika. Mais permettre que baningo baza pembeni nanga. Bazwa avant yo na bakoli wana il y avait koli à 8 veuves et puis orpheline moko qui est maman de la paix orpheline ya maman Ewaso parmi bateau na sali na bango émission après eux parce que bakoli eza bakombo eza bateau émission après eux nazui koli na ke déposé chez la veuve de Yadadi Dikambala qui est maman Gisèle na pesi e koli et voilà tokangi photo na maman Gisèle totindeli maman Mélanie maman Gisèle a salé maman Mélanie voice maman Mélanie merci nazui kolinanga et tout je vais vous montrer la photo je peux peut-être envoyer de voice oyo je sais pas si vous recotez ça na kati ya banini na bino alobi maman Mélanie nazui kolinanga nazui photo na tindi ozui kolia et puis na kati ya carton aux acquis en vrac, n'a vu sac à main. Nabilo on a coûté en vrac, n'a vu sac à main. Il m'a plu et c'est Peli Sakinga. N'a pas si maman Gisèle. N'a tiqué les gabi. Maman Mélanie a payé biloko yo et tout. N'a vu sac à main, n'a déposé. Et puis tout ça, il autococa sala. Après n'a eu Luka, maman de la paix. N'a dit maman de la paix. Colline a eu un roticolo wapina. N'a dit tina tournage place Palazala. N'a déposé Colline a eu. Maman de la paix a sali voice maman Mélanie merci na Colline n'est pas coquette et tout maman Mélanie a dit il y a pas de quoi et tout maman Mélanie a robenga to solona maman Mélanie va solona maman de la paix merci moi na ngana ozo sala nzamba pambola yo mais tu fais comment pour comme il a veuve ngabi o batunanga eza musana ngana sala ya après eux motema nanga je l'ai fait parce que na mona rango eza vocation nanga eza appel nanga na bengami pour servir nazo sango pour rendre service na kotika la koleka te na yebisa mutu pardon tindelanga eloko boye pona servir ba veuve non naza mwana soki na moni place mo ona ko sunga mama mwana opasi ya koli ko sunga mama o papa tikaki na kosala yango alors na esi maman Mélanie ngabi non maman il y a pas de quoi nazo bunda tozo bunda na kama ba maman bozo ba koli na bango. Et ça après maman de la paix en tout cas santé nanga et comment qui ko déranger hormis musala fallait na zongela lisusu nazaki vraiment la santé bande ko répondre sous penza te les autres peut-être diront que to monio na ba tournage lelo ndenge toza boye to lobango to comment ko travailler na taux du jour
C'est-à-dire, moto a tourné presque tout le temps à kotisa mwandam. Parce que aye awazui, aye awazui, aye awazui. Mais tant que vous pouvez vendre si comme rozo kotisa, tu ne fais que kobimisa. Na ba hôpital na biso alelo, tant ozo luka ozala moto ozala en très bon état de santé, en tout cas tu dois payer les prix. Naza maladie. Donc, tant que vous sentez répondre mwanda moutine na osolana bino boye, je suis encore malade. Ndenge zala robandi ko répondre des forces, je me suis dit il y a un vent, naza na bateau yo batala kanga, naza na bandeko, naza mwana oyo aza na ba maman, aza na famille. Alors pour na kokitisa mitema to ko éclaircir ba o balanda kanga, je dois essayer d'expliquer le fait. Ndebo moninga liboso na bino. Mais je vous dis que je suis encore malade, pas totalement rétabli. Naza vraiment rétabli promptement T. Mais le coup la force c'est ça. Kaka ndenge na salaka force ya kolekata na caméra ko tourner pour avoir ne fût-ce que quelque chose qui permettre nga na somba bakisi na bambongo nazo bimisa na ba scanner nazo kotaka na ba hôpital nazo kendele kazonga. En tout cas makasi wala pe yango nazo lelo pour expliquer. Nathalie nzoto comment déranger na lobby non. Mutunyo sona utolo bango ne bandeli so ba koteli eloko asika motema. Na bi ba maman langa boye baza leste. Baza bezo ba mona eloko o batindeli bango. Na bandi ko benga maman Mado. Ah mandolina parce que to benga ke mandolina. Mandolina en tout cas naza sous na moyen ya koya kotika bakoli te. Wana eloko wana ezo sama na mois de janvier. Moyen ya kotika vraiment biloko eza lisusu te parce que naza na makambo ebele ya kosala. Maladie nga naza nango, je peux pas montrer à tout le monde que nazo bela boy. Nazo sala boy, nazo zongisa boy. Il y aura est-ce qu'il y a moyen mutu na mutu azo biloko na ye. Koketi biloko eza wapi? Ngabite biloko eza na Kasavubu na venu Luozi. Na kozongo facilement ngabi maman. Okozongo facilement. Ata nazate, il suffit. Obenganga koketi na kezwa biloko na kosala signe kuno zo biloko na yo. Nazo mkoninga mama ta sikoyo. Babenganga kaka moi mon problème ezaka nazo preuve que mutu tel azui koli na ye. En tout cas na sali effort na bengi ba veuve mususu na ebisi bango likambo wana. OK d'accord tokoleka. Na tshenzambe nanga témoin. Veuve aleka lisouté. Nazo appelle la veuve T. Après il y a eu maman Mélanie. Maman Mélanie a benginga. Mais comment ça se passe comment avec les veuves? En tout cas maman nazeli ba veuve na moni bango ba benginga te. Mais active toi mais kako benga bango bi OK maman nazo benga bango. Na bandeli ko benga ba veuve. Ah kokete ngabi maman eza na Kasavubu. Bokende bo récupérer biloko nga et ko permettre nga lisusu te. Mais dans l'autre temps, ce que Sengina qui ne place moko ou deux, je peux tourner. La semaine, na tourner 2 fois et puis je reste à la maison. Nazala bandeko ba komaka, nazala bandeko ba programmer na tournage après les 5 en tout cas, na longola ya tournage ya mutu nyonso. Oh écoute ba monenga na 2 pièces je crois ba silika et makasi to ba monenga na 2 tournages. Makoko longoli ba tournage na biso nyonso mais comment tourner? Je devais avoir un truc, quelque chose on a kokyo koti sapé. Au vent dans les lois, tu as des milliards. Bimisa. Tu es au tic à la par terre, tu vas te retrouver avec l'autre côté, surtout un problème à santé. Alors, naibisi, nabengi bango, nabandi pa maman Mandolina. Maman, tala, boya kozwa biloko na bino. Koke tokoleka, olobaki Kasavubu, tala. Bokende moment nyoso bokende, temps nyoso bokende. Mais nga nazwa ka preuve que bozwi biloko. Ba obenga nga na permettre bango bopesa bino biloko. D'accord, ceux qui n'ont quitté dans Otinda moine. J'ai appelé maman Yvette, la veuve à maman, il y a papa Mundori. Maman Yvette a dit coquette, en tout cas je suis loin. Naebi ke yo, jour nyo so reçoit katon, oyo tiki là. Na bengi ba veuve coquette tokoleka. Ba maman batu basi bakoli, je peux pas kolobaki ba maman batu. Ba sala ki soki ndeni peut-être maman nzoto pe kokyo déranger, soki nga pour te gêner déranger. Après j'ai reçu l'appel de maman Mado. Après temps moko
maman mado bengi ngai singa coquette ba bengi nga pa maman moko za na poto alobi atindeli nga biloko epa na yo na ke kozwa nga bi me maman mado kaka maman wana oyo atinde biloko asika eza te kaka maman wana atindaki biloko yango yango kaka eza oyo il faut ya o récupérer kaka yango nga bi oui maman kaka yango dans ce cas nakoya kozwa ok d'accord problème te nakomi kozwa bapela baveuve mosusu koki fallait toya kozwa biloko koki nga bite kaka biloko kaka wana mais bokoya kozwa mokoni on va passer tokoya kozwa maman Mélanie yo benganga koki ça se passe comment avec les veuves nga non maman babengi nga balobi que otindi biloko mosusu mais nga nazaka na bakoli na bango wana maman Mélanie singa excusez te nga na yebisi bango parce que nga na émission na nga surtout sali émission to ici il faut inviter pe sa numéro na ye na yebisi bango maman Mélanie a prélevé les numéros benga chaque veuve na yebisi bango que baya kozwa biloko oyo wala kanga binde bazo bengela on biloko akala biloko asika habite kaka wana remettre bango ok mais lukata veuve moko comme yo moyezo permettre te lukata veuve moko ayazwe la baninga akabola ngabi ça tombe bien et rendre nga service à bien na ko benga maman Mado Mandolina allô maman tala venez récupérer mais oh maman Mélanie oui aïsenga na ya kozwa ngabi ok ya kozwa ngo okabolela baninga et ça problème te comme vous avez na réunion na bino ok d'accord s'il y a pas moyen na otinda mwana oyo ozwa na vandi na zeliba ya otiba tinda mwana na monité en tout cas place nyoso na tinda bango place on a tinda bango pour récupérer biloko na moni appel monte ba benginga ke mère neza boye ba to ba ko récupérer biloko et tout na monité. Après il y aura maman Mélanie qui va m'appeler pour na koyebisanga que non coquette nga na za veuve oza mwana na yebi ote mwana nga liboso bokoko za H moko j'ai 9 enfants na pesi biloko ba maman veva bato pesa bango biloko na bango na lobi maman na soli na maman Mado kaka ndengo lobaki alobi akoya kozwa po kabelela baninga nyonso je vais être un peu brève encore na kabole akabolela baninga nyonso mais maman Mado na yete ote maman Mado ngabi maman Mado ayete koki tsoki maman Mado aye pesa ye carton ya biloko nyonso na tinda keza carton munene pesa ye biloko nyonso pardon yaya na yebisi yenga alobi maman Mélanie biloko wana eza na carton te parce que olobaki nanga pasola carton kabola zwa biloko ba veuve tia pa muna mutako ya ko récupérer et puis le reste pesa ba orphelin mususu na ba veuve mususu c'est ce que je fais place pe na kaboli biloko na pandi carton ezanda kwa bato na kokotika carton wana te mais le reste des affaires à part ba robonga la sepela inango le reste des affaires na pesi déjà na orphelinat ezoleka na chaîne nanga Coquette TV le 31 décembre na pesa qui déjà eza na biloko mususu nga na sambelaka na kenda église alors l'église nanga peso na mona ba oyo baza en manque en tout cas na kopesa eza lipamboli na eza lipamboli muto atindi Jérémie maman biloko nya suna carton te biloko wana etikali biloko ya ba veuve oyo faut ba ya kozwa d'accord asobenga bon ba ya kozwa. Le lendemain, je suis appelé à moi, c'est papa chef. Coquette, maman Mélanie. Mon colo moussous, je suis appelé à maman, moi, c'est papa Doudou. Nesi bango maman bilo na bino eza. Jour de ce boluko yo biloko en tout cas pour ngande zo permettre nga sousouté likeyo. Maman m'a donné bina manquer respect. Na lobi ngai na travailler na maman Mélanie biloko anya sous na carton te maman Mélanie obaki na na panza. Non eza na carton parce que asali na biso groupe WhatsApp toza na kati j'étais surpris toza na kati alobi keza carton ya munene ngabi non maman la travailler na maman Mélanie za carton te eza na ni bilo na bino ba veuve eza maman m'a bien manqué respect eleki o eleki et ko saki maman Mélanie ko ba veuve ba komo be maman pour sélectionner mutu moko à la fin koko bi côté lende mutu ya ko bima alobi nanga Coquette ba sélectionner nga pona ko zwa biloko epa na yo ngabi akoko nazo yeba te finalement nani ofo zwa biloko pa na nga ba veuve nyonso bazo benga nga maman Mélanie aye ko benga nga na téléphone ayebi singa lobi Coquette naza maman naza veuve naza na bana 9 pesa ba veuve biloko na bango ngabi même maman nazo yeba te même message yango ezozonga partout na pesa nani biloko juste mais veuve ko apparaître mutaliboso azwa kabolela baninga
Ok, d'accord, problème T. Coco a eko benganga lisu coquette. Dès toi boy toza na groupe WhatsApp na maman Mélanie, à ça la groupe WhatsApp, ndenge za na groupe WhatsApp maman Mélanie vraiment. Coco Aza consciente et témoin. Maman Mélanie a va venir se faut va se soulever contre eux. Ba lela, ba déclarer biloko na bango oyo meli. Na bina Coco ah Coco. Tu es sûr? Abi oui. Ba veut kutu ba ko contacter na babi Coco lo kwa yo lo ba mingi. Yo tchaka moto keko tchaka koketi moto pe sepso bilo na songa bité ko to sola bien. To saline ba émission solo linanga bien na benga yo na loba na yo yango na bengi yo. Na bina Coco en tout cas bolimbisanga na yo kai mwakanda. Namna Coco boko mo bimisango ndire na yibi biloko abata. Biloko eza kuna tala yo koketi solo lango na senga bi non. Biloko ezali Coco yaka lobi o récupérer biloko koketi na ya lobi. Passer une adresse, n'a vu adresse, n'a tine li Coco. N'a vu adresse, n'a renouvelé l'adresse que tu payes à maman Mandolina. Pendant qu'elle appelle ça déjà maman Mélanie adresse sous. Maman Mélanie est au Benganga. Et puis maman Mélanie, maman. Oza maman, ngala moana. Est-ce que au tindi ba veuve bazwa biloko? Bazwi biloko na bango. Ba ebiso ke ezate. Ba yake pa nanga kozwa biloko ba lobino ke ezate. Est-ce que Makamboloba n'a sala na salité? Pourquoi vous permettre à maman de se soulever contre Nga? Est-ce qu'il y a un homme qui n'a pas osé ba veuve au latin? Non maman. Est-ce que vous avez osé na bango izate? Oh yoloba na sala yango na sali na pandi carton et tout na audio et enregistrement. Na pandi carton, il fallait na enregistrer parce que donc comment qu'on se sentir déjà et comme makamususu. Na ebisi nga lobi maman na saki ndengo lobi ah excusez-moi moi na parti wana j'ai pas compris. OK. Abina sina pesa ki adresse et pas ya maman Mandolina ale kabaya kozwa biloko. Coco aye ko benga na tongo. Coco ti pesa adresse nga mais Coco na sina komeli adresse. OK donc récupérer biloko. Na vandi. Bon, je suis passé devant vous juste pour vous dire que biloko ya veuve mon côté na Simba parce que ezaki biloko na ngate. Eza neloko ya veuve mon côté na Simba ndenge ya ndenge ezala. Soki peut-être maman Mélanie a ko confondre entre biloko alobai na ngana pona ki wana peut-être qu'il y a na oyo akotaki na sachet ya veuve moko, je ne sais pas. Mais on a qui donc au reste naza mutu oyo lelo naza touché, je suis taxé de voleuse, je suis taxé de Angwalima, je suis taxé na moment oyo ti lelo. D'accord. Je suis taxé de Nyonso o na kokioza la taxé. Pendant que eloko wana je travaille avec Batu et Belé o moko tatikali ko bima lela ke koketa zwaki eloko ya mutu boye ezana Batu na à travers émission nanga ba futeli ba maman musu bandaku ba sololi na ba maman ba beti maboko ba sengi ba merci lelo na eko ibelamba naza maman. Na simalanga naza na bana o baza ba orphelin o baza moins de 30 T baza plus na simalanga naza na groupe bana nanga babenga nga maman na ndako nanga j'ai des responsabilités naza mwana o naza na ba maman o bakoki kozala toucher lokola maman o azotalanga akoki olala la muki na tongo ba publier mo ane moyibi naza na belle famille. Oyo bakoki otala lobby to lobby okuna on a choisi 7 femmes pour éduquer nos enfants. Dans lembi ko bota te na robota YouTube eza na biso éternité à moins que Mundela changer jeu. Il y aura mes enfants et mes petits enfants au Borotala. Un jour on a taxé notre mémé de voleuse. On a monté ça fait un conseil dans les conférences de presse à Limbisanga parce que je devais éclaircir. On a moutounio so atala kanga o yazwa exemple pa nanga
oyo aconsidere nga oyo aconsideraka nga oyo motema ne etutisamaki na makambo oyo alimbisa tozaka bato alimbisa peut-être qu'il pouvait y avoir un malentendu mpo na retard oyo nga kokete nakokaki kobimisa kopesa bamama biloko bolimbisa me nakoki te na éducation na nga yanga te nasimbaka te pour mes enfants oyo bafingami bana moyibi pardonnez-moi à tous mes collègues oyo na nsima na nga babengi bino moyibi babibi nyonso boza bamiyibi bolimbisa bana na nga groupe bamama na nga oyo bafingi vous n'avez jamais accepté ce que nasa théâtre libota na pa nasa mutu makasi nasali mais à cause de moi bafingi bino famille ya miyibi vous l'avez accepté mais merci parce que boyebi qui je suis pour l'église nanga on a traité mon pasteur encadré à moyibi pour ma belle famille heureusement je sais que je ne peux pas être aimé de tout le monde mais merci à ceux qui me soutiennent déjà. Merci à ma soeur Nanga qui m'ont soutenu. Merci à ma famille qui m'a éduqué. Merci Nabino. Et merci beaucoup, non, maman Mélanie. Alors en fait c'est le moment, hein. C'est le moment entendu. Alors merci Coquette, le temps on sait ressaisir, je dois te prendre la parole. Je dois te prendre la parole, Coquette, le temps on sait ressaisir. Bah comprenez son émotion, hein. Vous voyez que c'est que normal, pour encourager l'artiste quand même. Donc merci. Donc, alors, Sikoyo, s'il vous plaît, merci déjà Nabatusu Bazo soutenir, merci Nabino Makasi, Nebozo soutenir artiste, merci Toyokana. Alors, c'est le moment, au biso tout aux élaki, tout le monde dans internet, tout le monde partout, ba photo, ba colis, ton dimité, ton douté, mais on a baillé tout le monde à Siko, nani asali nini, nani faga salanini. Alors, la preuve elle est là. Alors Coquette n'a pas eu des bisous, tout est va dans c'est maintenant parce que artiste a chuté et puis tu vas la question. Alors Bobby Misabakoli, voilà, et puis tu vas comprendre. Attends, Bobby Misabakoli, calmement. Mais mon tour Bobby Misabakoli, rapidement, je peux le faire, non? S'il vous plaît. Sidora, Nanyazui Koli, Nanyazui Kolité. D'accord? Alors Tobandi, il y a Liboso? Il y avait 9 veuves. D'accord? Il y avait 8 en fait, na orpheline Moko. Ok. 9 veuves, 8 veuves, si 8 veuves n'a pas ça qui a maman Gisèle Dikambala. Alors orpheline Moko, en tout cas je cite bien. Ouais. Orpheline, il y a émission après eux. À part bah orphelin Oyo. Et Zalaki Bilamba va faire qui est na tikaki. Ouais. Alors Jérémy Bilamba il y a maman Gisèle Dikamba là na de la paix il y avait 9 petits colis en fait et tika lokola 7. D'accord. Merci Tobandi Aliboso. Alors Toyokana. Oui. Alors là Papa Chafo Baloussa. Ok, tu peux t'asseoir. Hein. Tu peux t'asseoir. Ndekwa Osungabiso. Tokana. Calmement, s'il vous plaît. Merci le collègue. Il y a Papa Chef. Il y a Liboso. Il y a Papa Chef.
Alors, on sait la commentaire après. Autant que combo, te poser on a mis ça et tu la commentaire après. Alors, deuxièmement, Papa Lissala, ok? On avance? On a? Papa sans souci. Papa sans souci, s'il vous plaît. Il y a Maman Mado. S'il vous plaît. Tu dois avancer. On a? Lokuli. Papa Lokuli. Il y a Papa Lokuli. Alors, on a? Tanga Combo, s'il vous plaît. Mais... Papa Doulou Mundoueri. Papa Mundoueri. Merci. Ça, on a mis ça. Coco Bicoté. Coco Bicoté. Merci. Reposez. Alors, s'il vous plaît. Merci. Merci Kovo Deluxe. Merci. Alors, Nalingi Sikoyo. Ouais, non. Alors, Nalingi Sikoyo, Nape Sabino Maloba. Alors, artiste, c'est la conclusion, tout simplement. Parce que bon, on y va preuve. Yango Yokozu, image. Pardon. Bosaba professionnel, Yamoussala Nabino, voilà, je respecte beaucoup. Tout se comprendre, pardon. Alors, artiste, Osala Maloba, Osala la conclusion, comme ça, tous la question-réponse par rapport à liste. Il y a ma jeunesse, on en voit rapidement. Merci. Voilà. Brièvement. Voilà. Osala la conclusion. Mais finalement, la caméraman nous doit la journaliste. S'il vous plaît. Merci. Biloko ya ba veuve yango oyo moi je leur dois. Mais ba maman Olimbisanga peut-être vous avez pris ça là ta bilamba na bino na umisi pendant que vous pouviez aussi attends na bandeko nanga baya kozwa ponga pe na komaki moi santé pendant tout cas je sais pas bandeko nango baza bayebi naza vraiment je peux pas le dire ici les santé nanga donc biloko yango yo bolimbisa moi tant wani pesaki na mutu nyonso ya finginga oyokaki na yo. Il y avait aussi des preuves, je ne peux pas te condamner, Mouto, au taxi de Moïbi, parce que, oyebaki na ote yo Mouto abatu. En tout cas, Mouto nyonso pe na betisi libaku, à Limbisanga. Mais je dirais, dans 24 heures, les mamans, naza na tangu te erotika na biloko, okweza pe ka yangate. Naza pe na tangu te, ya kogarde yango, po, et si ça lui fait bamboule belé, bamba moi belé. Pananga. Et zéli tellement. Boya rozwango. Natiki nanga 24 heures. Sinon, eza sous na charge nanga te. Elles ont à l'agence. Elles ont à l'agence. Maman Mélanie a matabile inae. Merci. Au reste, merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais lelo Pierre tomba la pululu to sala ngo biso miyibi siko yo ba kolina yo carton o mo te mo ba tini la poto te yo bi carton ore le 10 kilo o ba gram mais na biso mado te te ba 24 heures so ba suite full sayo e ke na full sayo
Et moi, je bêtise. Et ça dit 9 colis. Ma petite de la paix, na Gisèle. 700 va compter on a. Et un premier, Koeba. Moi, il va réussir. Alors, pour toi, c'est parce que colis. En Koeba, et 1 gramme, 2 kilos. Parce que ma mère, t'es ma cala. On va dans le carton. À ça, il a conteneur ton nid. À ça, il a conteneur à qui ton nid. Quand tu prends mon carton, il y a un ça na conteneur. Merci. Oh, Kanganini Boyendeni. Tozande awa. Viron Nzambi, Nkumu Africa TV. Monante, Bolanda. Ezaka moko. Nkumu Africa TV. Vous s'abonnez, Merci à la population, abonnez-vous. Dans Nkumu Africa, télévision Kitoko. Vous allez voir ma vérité. Nkumu Africa TV. Vous s'abonnez massivement. Baïbalingara Serge. Vous s'abonnez dans Nkumu Africa TV. Cabinet cosmétologique Dr Guilain le Bourgeois. Zambé à l'opposo. Au combat qui la pose le quoi ya nyama, le quoi la yankewa, le que c'est topengando. Dr Guilain le Bourgeois a zongi sa pose na net na film. Pour être très belle et naturelle, fréquentez Guilain le Bourgeois. J'ai ma taille et ma peau, mon secret c'est Guilain le Bourgeois. Dieu de la peau. Guilain le Bourgeois, pouvoir à l'opposo. Pour vivre parce que pour les avoir besoin, ils ont des place dans mon coin. Pour faire des peines de beauté. Olingi benda beauté. On a la peau à bébé. On a vraiment taille bien. Tibeleza malunga fumam. Cabinet cosmétologique Dr Guilain le Bourgeois. Une réponse potentielle à toutes les peaux malades.